toujours un rendez-vous d'excellence à Oesalakake. Congolais nyoso esika azwa mi vraiment azwa vraiment temps ya kozwa ba information moko sur et à temps réel la kati ya Mbonda Ekolo magazine d'actualité yango to bana d'abord kopesa mbote na bandi ko Congo Kinshasa Congo Brazzaville Angola partout ba diaspora bisika bozali botika ete kimia Ekolo Nzambe eyingela o mabota mabino. Avant de faire l'édition de la biso, tu vas d'abord couper ça bino ba grande ligne aux alliés composé journal la biso yamo kwale lo boye baké ba pour la catholique ba beti monde dans la tentative ya évasion et to la prison centrale ya Makala et surtout que et belé ba congolais ba perdre ba bon moyen ba ko sali passe paiement peu pour élément verdict ya coup d'état raté ya date le 19 mars 2024 à la Kataville province ya Kinshasa et a prévu le 13 septembre 2024 la prison ya ndolo peu pour élément la réflexion sur comportement ba ndeko basi ba mesala kocha ba sil mingami sur la bango est-ce que ça vraiment malamu to mabe boko zo ba réaction ba élément oyo ba ndeko ba lobby na kati ya magazine ya Mbonda Ekolo ya mokolo ya lelo Motele Sobande Kolanga pour la biki bozali ebele ya kolanda biso anoto fogoli édition la biso na élément oboye baké 2 jours après tentative ya évasion la prison centrale ya Makala premier ministre Akitayi Kunapo la kota en plein ba légal ba pavillon local la 2 3 4 et 5 na bâtiment administratif cuisine peu la dépôt ya prison bondi melangai que le chef ya gouvernement après ça qui ba ordre ba continuer comme ça ba enquête peu à recommander respect et à procédure il y a que désengorger la prison et ça m'a kitoko à la carte République démocratique du Congo surtout mingi la prison centrale il y a bakala tous éléments au signé Medine Kambembe Ndeko ya Congo bondi melangai ke après nyoso oyo euti kosalema na prison centrale ya Makala vie ekomi kozonga malembe grâce à mesure d'encadrement oyo gouvernement central auta kozwa bakomi kotonga nyoso oyo ebebaki na drame wana chef ya gouvernement na ba membre ya misusu ya gouvernement bakitaki kuna po ba évaluer à pleur ya événement wana bondi melanga ike kobanda la pavillon de tina 9 koleka la 3 4 5 p bâtiment administratif cuisine d'un dépôt ya biloko ya kolia nyonso ezalaki incendié Jili Subino Tuluka yemoko amoni réalité la miso na ye. Je pense qu'il était important pour moi de venir me rendre compte de la situation actuelle. Comme on l'a dit, les enquêtes sont encore en cours. Il y a une commission qui a été mise en place. C'était aussi important de venir voir comment les choses sont en train de se rétablir. J'ai visité quelques pavillons, la prise en charge médicale, mais aussi assurer l'alimentation. Maintenant, il faut voir ensuite comment on va continuer le processus de désengorgement. Ça devra se faire le plus rapidement possible, en respectant la procédure évidemment, et les enquêtes vont continuer. La première ministre a le BLIP, le processus il a continuer, diminuer, effectif de la prison, surtout la prison centrale de Makala, quand Kanyenge est prévu le programme d'action. En attendant, le résultat de l'enquête Ebima, après ces instructions pour ligne moko unique ya courant la prison de Makala pour permettre de sécuriser bien les prisonniers. La cadre rappel et Sengeli Boye Bake, Batu Bakufaki Ebele, Mukolo Yango, plus de 120 personnes mokoka ba blessé pe bazaki ebele et bon kutu ba si misusu pe bazaki violé en tout cas dossier o esali pasi na ba mabota ebele wala kati ville province ya Kinshasa nyoso oyo ekoseka ba enquête ba makasi esale ma de manière que ba famille o pe ba perdre batu ba se retrouver na ba droit na bango yango pe biso to betisika Kambonda Activona eutiko salema la prison centrale ya Makala bondi belaki etiki ba congolais kimia te basango pe na mopazi na bango ba beteli yango mbonda vraiment pour ba monique à la carte République démocratique du Congo na etika ka minimum ya bato ekomi vraiment eloko pamba basala ki déclaration ya conseil na ba service compétente basala ba enquête moko ya solo eko promettre que vérité et yeba na pe ba hôtel ba acte wana o ba bomi plus de 120 personnes vraiment ba les calibration justice pour ba répondre na ba acte na bango autour de monseigneur donation chez le secrétaire général la déclaration est suivi d'une léthargie dans les enquêtes affichées par les autorités politico-administratives et militaires qui frisent l'abandon du peuple à lui-même. Ces phénomènes sont malheureusement la pointe de l'iceberg qui cache un drame plus profond. La négligence coupable, la légèreté
et la corruption dans le système judiciaire, le non-respect de la vie humaine, la mauvaise gouvernance, etc. Exhortation. La vie humaine, don de Dieu, est sacrée. La dignité de tout homme, y compris les prisonniers, créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance, doit être promue et respectée. Nous exhortons la justice congolaise au respect des droits des justiciables et des procédures qui réglementent les arrestations. Ceci pourrait en plus participer au processus de désengorgement des prisons mené par le gouvernement et éviter des incarcérations clandestines. Nous invitons ainsi le gouvernement à honorer ses propres engagements, surtout pour ce qui est de la construction de nouvelles prisons. Les faits évoqués si haut et tant d'autres qui sont dénoncés constamment par les organisations de la société civile ternissent l'image des marques de la République démocratique du Congo. Cela étant, il importe que les forces de l'ordre et de sécurité censées protéger les populations se ressaisissent et ne soient pas ses propres bourreaux. La CENCO invite en outre les instances judiciaires compétentes d'engager résolument des poursuites judiciaires à l'endroit des auteurs d'actes de ces violations des droits humains sur l'ensemble du territoire national et de les déférer devant leurs juges naturels. Kaka le chapitre moko oboye bake bureau ya conseil supérieur magistrature baboyi na motema moko ko qualifier bango ke bango ne bazali vraiment ba responsable ya tentative ou ya évasion et tout ça ba ko la présidence centrale ya makala basali communiqué moko officiel après réunion basali ki moko la mercredi 4 septembre 2024 kula la salle ya plénière ya cour constitutionnelle ba magistrat ba bwakisi vraiment la déclaration au vice ministre de la justice alobaki pour la bango et surtout que ba lobi ke ezalango politique moko ezali ko exposer ba magistrat vraiment la ndenge malamu donc c'est vraiment que la politique moko ya malam tous à propos que oyo ba magistrat. La solution appropriée pour résorber la surpopulation carcérale à la prison de Makala tient à la fois à la construction de nouvelles prisons et maisons d'arrêt et à l'application stricte de la loi sur la détention ainsi que celle sur le régime pénitentiaire. Contrairement aux déclarations faites lors des sorties médiatiques du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, les magistrats ne sont pas responsables de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison de Makala. Certes, l'arrestation est l'exception, mais devant la hausse de la criminalité dans la ville, les arrestations et les détentions opérées par les magistrats constitue une réponse légale et idoine pour sécuriser la population. En effet, le suspect et toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou violé la loi pénale. Demander au magistrat de ne pas l'arrêter ni le transférer à la prison ou à la maison d'arrêt constitue une violation flagrante de la loi et surtout une autre manière d'installer au sein de la société congolaise les règles de vengeance privée et la loi du plus fort. Les déclarations du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux sont de nature à exposer les magistrats à la vindicte populaire alors qu'il existe au sein des institutions publiques un cadre de concertation entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice, lieu indiqué pour traiter des questions transversales relatives à l'administration de la justice. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature invite les magistrats à poursuivre l'accomplissement des tâches de la profession dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République pour l'émergence de l'état de droit en République démocratique du Congo. Par conséquent, ils sont tenus de rester calmes et de respecter en toutes circonstances les règles d'éthique et de déontologie.
Donc, continuer journée la mise sur la bref, la macabama besoin ça bakuna à niveau ya ministère de la justice c'est ça alerte moko vraiment spécial et beta mieux baké. Ma soeur ba poison la ministère de la justice congolaise selon communiqué officiel. Le ministère de la justice est basé ciblé la tentative ya ba empoisonnement police scientifique assis à sali ba enquête peut amoni pour des blancs moko kula donc ba boki yango partout dans les mabel lokola ba meuble na ba équipement tina bilamba kuto misusu ebimi la kati ya ba frigo et ça les sommes comme la poison pour même toilette peut ezali contaminé ba produit à gaz toxique ezalaki la cabinet ministère d'état ba acti et ça les mabel makasi surtout ba collaborateur na ye misusu peut bazali ya contaminé moi mboka constant mutamba asengi ba hospitalisé ba oyo ba ko présenter ba symptômes ya ba poison et ça lui passe comme la ba acte et ça ba institution ya mboka est-ce que ba comment bazali ko vivre ba comportement ba poison to ba ka monter vraiment en tout cas to luka moyen ko changer ba bon moyen surprise que ba comportement OP aussi ezali ko sala que Congo ekende libosote Bango bazali ba champion maso au état social à la cadre République démocratique du Congo zali bongo fondation Jonathan Sango soko zali ko contribuer la 500 fois congolais par jour et ko permettre la fin de l'année au vivre qui toko longo na libota notoza élément au signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko fondation Jonathan Sangu aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na fondation Jonathan Sangu ba fete kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepela ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele muta omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebombama ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kota yango na koti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozo bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani continuer édition la mission de la justice à Boye Baké a fait coup d'état le 19 mai 2024 et aussi aussi la Kuna la tribunal la garnison la Kitasa Gombe Boye Baké verdict et Kobima le 13 septembre 2024 ndenge juge président Abete Lango Bondana occasion à Souka Lango la prison Yandolo la série prévenue donc il y a Christian Malanga ba wangana bango ba réquisitoire nyonso au ministère public à lobby pour la bango donc ba solliciter vraiment tika bango malgré que le ministère public a signé ba peine de mort pour la bango c'est qui passe peu mortos doit élément au signé Benjamin Kilunga et Edison Vanza Mona ya Congo bondi melanga ike et bongaki tozela presque 3 mois po
tokoma na suka ba instruction ya affaire coup d'état oyo ezalaki raté na date ya le 19 mai 2024 awa na ville province ya Kinshasa na groupe ya New Zaire oyo ekumbamaki na mwana mboka Christian Malanga. Bondimela ngai ke juge président apesi na bapreveni nyonso droit na bango ya maloba avant mandoto be verdict ya suka ebima na date ya le 13 septembre. Tribunal a attendu les uns et les autres. Là, il prendra tous les moyens présentés par le parti en délibéré. Le 13 septembre, à 9h, ne venez pas à 10h, sinon vous allez vous trouver, on a fini de prononcer. Boyebake, mutu na mutu asalaki défense na ye ya kobakisa makambo oyo ministère public alobaki pe basengi batika bango. Ngai na makambo oyo nayebi ebande mpe suka te. Tina koma anayebaka te nakomi awa ndenge nini. Yaona osenga botika ngai. Ok. Merci. Donc, à cause de que nous avons 3 jours, makambo etali au Niger, il y a un bateau de pêche et construction. On a makambo na bango, na yebi l'autre côté, naza innocent. Et je vous dis sincèrement que je ne comprends pas comment ceci est arrivé. Mon dernier mot, c'est que je veux mon acquittement. Parmi les 50 prévenus, Ezape na ba étranger ebele lokola ba belge ba canadien na 3 américains à part Christian Malanga oyo azalaki neutraliser mokolo yango liboso ba juge wana bondi melanga ke mwana ya Christian Malanga yepe aza kolobake aza innocent malgré liwa papa na ye. In the short time that I've been here in Congo, I have experienced l'expérience que j'ai eue au Congo pendant mon voyage. J'ai été plutôt victime de mensonges, je suis innocent. Je demande de considérer ce que les avocats ont avancé. Je demande de trouver de l'espace dans vos cœurs, de ne pas considérer ce que est venu du rapport du gouvernement. Avocat de défense bazaka na 3 jours ya kokotisa banot na bango ya plaidoyerie po nyonso eleka malamu et surtout que ministère public abimisaki ba infraction ebele lokola terrorisme, détention illégale ba mandoki pe ya ba munitions ya guerre, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs na ba infraction ebele ya ndenge na ndenge. Mais esengeli bo retenir que rendez-vous ezakaka le 13 septembre 2024 kuna la prison militaire ya Ndolo. En tout cas dossier oyo eza à suivre yango pe biso tobetisika kambonda. 9e forum ya Chine Afrique eza pe événement moko purement diplomatique ya République démocratique du Congo pe atako profiter pour la modernisation ya mboka et surtout que chef de l'état Félix Tshisekedi mona ba congolais ebele baza kuna tozwa extrait ya discours ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuna na Chine. Monsieur le Président Xi Jinping, je voudrais très sincèrement vous remercier au nom de la République démocratique du Congo pour le privilège que vous lui réservez d'être en tête évidemment de vos hôtes africains. Depuis notre première rencontre, j'ai eu l'honneur de découvrir en vous un leader visionnaire dont la perspective sur le développement et la gouvernance s'aligne parfaitement avec mes aspirations pour la République démocratique du Congo. Je souhaite réaffirmer l'engagement indéfectible de la République démocratique du Congo envers la politique d'une seule Chine. Totikaka la 9e forum RDC Chine epesaki occasion na ba décideur ya mboka babsala ba exposer ya makambo o bazala ngo posa devant ba investisseurs chinois pour que baya kocha poids à la carte République démocratique du Congo mona mboka ogeza ki basa yepe abetaki monami mina secteur na ye ozali ya poste télécommunication pe la numérique to la élément au signé Wilfried Samba. Mona Congo bondi melanga ike 9e forum oyo euti koleka kuna na Chine bambambre ya gouvernement ba gouverneur na batu ya ndenge na ndenge toujours na cadre ya koluka coopération ezala kitoko entre les deux pays donc République démocratique du Congo na Chine. Chaque autorité azalaki obligé ya kosala oyo ekozala malamu na secteur na yepo na intérêt ya mboka na ngambo na ye
ministre ya poste pe télécommunication pe numérique azwaki temps ya kobeta mbonda liboso ya ba investisseurs chinois ebele na forum économique Chine République démocratique du Congo po na ko créer ba opportunité ya investissement na mbonda na ye mwana mboka Augustin Kibasa alobelaki mingi masolo oyo etali numérique awa na République démocratique du Congo avant alobela masolo misusu ya mboka ya Patrice Emery Lumumba souci eza seboko ya koluka secteur ya numérique ezwa développement na ba défi oyo eza na développement ya numérique alobelaki mingi ba nécessité oyo eza kosenga kotonga ba infrastructure numérique po ya ko faciliter accès ya ko moderniser administration publique pe ya ko former ba jeunes na domaine wana na oyo etali ba investissement Augustin Kibasa alobeli ba sujet ebele oyo esengeli ezala awa la République démocratique du Congo. C'est un secteur qui demande énormément d'investissement et que nous pensons que c'est très difficile que le gouvernement puisse lui-même prendre en charge cet investissement. Nous sommes donc ouverts au partenariat public-privé. Encore une fois, nous vous invitons à venir nous accompagner. Il faut favoriser le transfert de technologies. C'est bien de développer les technologies dans le cadre du partenariat public-privé, mais il est important qu'après ce partenariat, que les Congolais soient en mesure justement de bien porter ces innovations que nous allons pouvoir améliorer. Et l'éducation et la sensibilisation, encore une fois, on y revient, c'est pour nous très important. Après forum économique Oyo, République démocratique du Congo, la Chine, pour la opportunité d'investissement, patron numérique, aza kobongama po, na koyamba mikolo oyo ezali koyamba investisseur chinois oyo, baza ko préparer ba kita awa, na mboka Patrice Emery Lumumba, yango pe biso. Tobeti sika kambonda. Ce qui osa ba problème au purement spirituel, tout peu physique et qui m'a pas Ibrahim Chams a proposé une solution puisqu'il y a vraiment un vrai chef coutumier. Mbote bankolo, mbote kieno bankolo, mbote biaka bankolo, lobola baka mafunda, mbote na bino bisika banso bozwami ezangaye, le coutumier suprême, le coutumier de la nation, Mala Ibrahim Chams Baplan. Nazali moko ya ba coutumier oyo bankoko batindi pona service na bino bantu, c'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango, problème ozana yango ya kimosuni to problème ozana yango ya molimo nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesi la bino yango solution. Lokola batu o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandaku na bango ya bolingo mabala tozoyi ba kosungela batu basi to mibali koyeba kosunga bango pona mabala. Et puis mosala ba o bazana posa ko luka mosala to ba o bazana posa ya promotion ne tozoyi ba kosungela ngo batu aba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ya bankodia to yeba kosunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination oza la pasteur ono so bazana kati ya art ba o basala ka art ko pesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali ko pesa solution na pouvoir ancestral. Quel que soit grandeur, il y a problème to likambo oyo ozana yango, soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution. Soki ozuli baku ya kolanda ngai o contacter nga na numéro nyonso ezawana na barre d'écran tant o contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo ozana yango. Ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Chams, autrement dit Baplan. Matondo na bino na ndenge bozui occasion ya kolanda ngai. Mikolo eleki tomola ki ndenge nini marché liberté installé sama na pavillon 5P et bela bande gouvernement do bango zikaki et comme si bango vraiment pauvre pour si bon mbongo na bango ebeba kelo gouvernement ayambaka bango à travers premier ministre pe a prometaka bango mais bon dimera que 290 personnes mobimba ba to assistance kuna la primature le kala nini to élément o Yannick Kaloso. Deko ya Congo boye bake bazala kibongo 290 vendeurs oyo bazala victime ya incendie oyo ezikisaki pavillon 5 ya marché de la liberté oyo eza na commune ya Masina. Bondi melanga ike ba uti ko bénéficier na urgence ba aide moko financière ya gouvernement central. Intervention oyo ya gouvernement eza na objectif ya ko permettre bango po bazongela ba couple bango avec impact na idéologie et surtout que
toza la période ya rentrée scolaire. Bondimela ngai ke commission moko ezalaki po na ko élaborer liste définitive ya ba sinistre nyonso oyo babungisaki biloko na bango na incendie wana. Boyeba ke liste définitive yango ezalaki exigé epai ya chef ya gouvernement Judith Suminwa Tuluka po na koyeba ya solo banani vraiment baza ba vrai sinistre oyo esengeli ba bénéficier ba aide ya gouvernement. Kaka commission wana ba kosala ba évaluation ya ba perte ya ba marchandise na ba matériel po ba indemniser bango na ndenge moko ya kitoko po ba zongela ba activité na bango. Ba kolandela pe ndenge nini ba ko réparer ba pavillon wana po nyonso ezonga kitoko. Il faut boyeba ke chef ya gouvernement azaka ko encourager ba vendeur ba construire ba commerce na bango po ba ko bénéficier ba avantage oyo eza lié na système financier commercial formel. Assistance wana epesaki esengo epai ba sinistre oyo ba komaki na ba souci ndenge nyonso ezikaki. Ba remercier action gouvernement ndenge ba respecter ba engagement na bango ya ko répondre positivement devant problème oyo. Na cadre ya rappel esengeli boyeba ke na kati ya pilier ya gouvernement na ba action na ye bazala engagement ya ko promouvoir paix ya ko encadrer ba activité commerciale ya ba personnes vulnérables yango pe biso to betisika kambonda. Monda école ezali bino réflexion mingi ndenge basi bakoma kotia ba sile na miso na bango to yebi soki bakisaka kitoko ndenge puisque ay mo pesa malamba mona vraiment naturellement bato ba réagir ça qui soki ezali malamba to ezali mabe to zwa na élément au signé Benjamin Kilunga et Yannick Kaloso. Nzambe tango akelaki mokili akelaki mwasi na basili na ye na manzaka na ye kasi toza koyeba te lelo tokoma komona ba jeune fille kotia manzaka kotia basili importance nango ezalaka nini pe tango nini tokoki kotia basili yango boyoka ndenge batu balobaki wana namonaka sili déjà nzambe asali yo naturel yo kende ko bakisa so seloko mosusu mpona nini nga vraiment ndenge basi batiaka ndenge wana na sepela nango te à part wana toza so na manzaka po yo mwasi soki obakisi manzaka kosokola na yo eza ndenge nini bilamba okosokola ndenge nini vraiment po na nga vraiment babiloko wana eza mabe yango ezoboma bango bamiso yo batiaka basile na bamanzaka wana eza mabe po basile enano ezoboma miso soki oza malamu miso na ye eza bien te okokisa 40 te okomona lisusu bien te maya miso ere ezobima ere nyonso ezobebisa miso manzaka eza pe kitoko te eza ka signe ya diable tokosenga na bandeko na biso bana basi boyebaka utilisation ya basili pe ya banzaka tango nyonso esengaka te kaka kotia manzaka esengaka te kaka kotia sili parce que parfois ekoki kobebisa miso na bino parfois pe ekoki kobebisa manzaka parfois pe ekoki koampeshe yo kosala musala toyeba ete basili totiaka ngo er moko na tango ya bafeti manzaka pe mema kasi bana basi tokomi kolekisa ndelo totika eza malamu te tobeti kaka mbonda awa nde tokomi na suka ya édition so mokalo beto kokabona bote sa pour autant de ba rappel ya batitre boye bake ba première catholique ba besi mbono na tentative ya évasion ESM na prison centrale ya Makala et surtout que milimo ba congolais ebele et utaki kokufa bozo ki pe élément oya verdict ya coup d'état raté le 19 mai 2024 et prévu bongo le 13 septembre 2024 na prison ya ndolbe bozo ki ba réflexion au mingi ya comportement ba ndeko basi ne ba mesa ko tia ba sel na miso bango est-ce que ça malam to mabe botu ko vraiment biano na kati ya ba reportage na biso. Merci beaucoup Zaki Ebele ya Kolonanga Alende wa la présentaki édition avec impact na idéologie mais boye bakesi na caméra montage na réalisation zali misala kitoko ya mona mboka écrit de mateta mais bondi melaki à chaque instant tant que vous s'abonner la chaîne YouTube sur monde école officielle peut vous partager ma vidéo la biso le peut la biso aussi pouvoir ya retrouver ma case parce que kuna peut vous avoir rendement ya malamu peut boye baké vous allez toujours disposer ya ko ba sport mystère na bino ba activité la bino la collection la chaîne partenaire Ebele aux allez associer na mbonda école magazine d'actualité. Communiqué moko utila kati ya direction administrative ya Mbonda Ekolo to ça benga journaliste ni surtout au alingi vraiment asa que journalisme avec beaucoup de professionnalisme ya ka déjà ko kota ala Mbonda Ekolo to benga biso ba numéro wana ou bien au bengi biso au passer la kati ya bureau to yambo avec impact dans idéologie pour puisque la micro déjà faut ba déjà que Mbonda Ekolo suis déjà et bali ko ça ba direct na sur YouTube donc journal oyo ba to ndaka Mbonda Ekolo officiel ba ko en direct à 16h juste peu bah on va la TV bah on va habituel beaucoup plus les kalaka la Miel TV la 19h juste après 10h30
30 p na GGTV 20h30 p 12h juste. En tout cas, si vous avez un vrai journaliste, vous avez besoin au travers de la rédaction TP, vous avez une émission à cadre de production, ben là ça numéro 1 to koyamba au petro l'action adresse pour oya ko salaka ba émission directe sur YouTube au contre la rédaction ya monda et pour mon akaop avec un partenaire idéologie. C'est collé sur Azogité to la prochaine mal numéro monsieur Asika. Je vous aime beaucoup plus bye.